ba nino na kati église ka komona ba mama mususu elate ya pasi every Sunday donc dimanche nyonso liputa yango na yango kaka mais ba pasteur bo mona ba mbasala ta geste mon côté que mama oyo to sunga ta mama oyo peut-être mbongo za na église te mbongo église za ka mbongo te église za ka mbongo te église ko ta mbongo ko ta chaque dimanche église ba so na ba don ba église mususu za supporter pa ba na ba mikila poto ba mbongo ezokota eza mbongo te wana. Bien, ce qui m'a beaucoup dans l'église, il faut qu'il y ait un système de management. Yes. Oh, ils allaient être bons dans l'église. Ah, parce que bon dans l'église, on a l'eau la tête. Parce que maman a dit comment on a été, mais si on a fait église, ça dit que les gens bana ebele, bana bakena na classe. Maintenant, on voit que pasteur Aluka aye baba na boni baza okene nini na classe na nini na trimestre oyo. Et si vous avez des pour faire investigation pour les bana oyo bavana bandaku et bazo kena nini na classe T. Parce que encore une fois quand on voit un pasteur on suppose que okomija kulukuko okomija bazinka biso mabandi na mutu soko ta classe T siri pona yo yango wana soko ta classe niveau no atenaka yango wana soko sala kato soko sala badi aussi au sala mais ba petit o bazana sima kuna fikira église zana batata te na ba petit wana ndi ba petit wana obozo néglige bana classe tozana kolobela awa Deutéronome 16 yango ka tozape kosipote makambo ezali wapi na levi béatitude ke sungaka bapauvre onga te na église d'abord bazali est-ce que bana classe bafutemela minerval ko bazoyina kotanga te mususu pe frère na ngana kosa yotele ba bozwi ba vie ba do wuti soki na poto ba pesi na pasteur so mbongo oyo pesa na bana ba zongo la classe a beti yango chobo abo ko pesa na bana classe ba zongo la classe yemo ko ameli yango atiko pesa na yemo ko mwasi na yakoti zandu. Mais question que tu allais avoir maman Annie église nyonso pourquoi pas être chaque fin année et que année scolaire elle mieux banda et ça les peu statistiques bana boni parce que tout ça ko lokisa musapi na leta ete bana balabala ba kotanga te bana bavandi bana balabala ça va voilà communauté générale mais si ko chaque fois une solution na part na la société la communauté ko supporter tata mokonzi ko supporter autorité à ville wana et puis église de futa pa taxi bon mais écoute le problème dans l'état même appelle sibino pouvoir wana ke boko mola ka bongo Boto ngape, bozo ngape peut-être oyo. Wapi participation à église na société na biso pona boye ba ete ba oyo bazali membre ya église na biso bana oyo bazoni classe wapi bango. Oyo bazoni pete wapi bango. Poto ba qu'est-ce qu'on peut faire pour to balancer na nini na ba minerval global ya bana classe parce que futur ya pays. Ezali na bana. Futur ya église ezali na bana. Bana bazalisi aka mbuma obwacha na mabeleza na kaka moko misoki boti ndete abo batebele bakomata bakolia pe bakotonda comment on dit église ezala ke makabo za kokongola $20 kabo za kokongola na chaque dimanche et bon bana bazali aso basisi ba classe bakoti na ba université qu'est-ce que tu t'attends na bana ya bo ya munene baoya na bonga munene baoya na église mususu non même si bakena ba église mususu bako bosa na bino te ba ndotinda bino badam badon même si bakena ba ville mususu ngolo so yeah da ba ville mususu mais ba continuer kotinda ba place na place mais ba bourse mususu kutokumona ndena et comment koteka ba bourse iko na église ah Jesus église au pasteur avandi angana sana mwana te et puis on appelle ça on appelle ça si ça va examiner ça dans l'université famille au rozani ego bonga mais ba zobo ça mwana na loba si ça comme avocat comme magistrat, comme par exemple un ingénieur, comme un membre, comme un directeur PDG, comme un président, comme un ministre. L'église n'a pas bénéficié. Il y a un papa pasteur. Babou ses amis, babou ses amis, ils sont pauvres, ils sont bana. Ils ont qu'un côté comme si c'était $2,000 na peso bourse, il faut qu'il par exemple en Égypte. Et ça va $5,000 bourse, moi il y a France comme ça, moi non. Et puis écoutez, il bourse là. Balingi écoute église baïba. Pardon, balingi donc balingi mon secret ouais. Balingi donc secret, so mon église quand même ka secret mi. C'est non, église non le côté que église on a besoin de don moko boye, faire charité.
to domo ya mutuka bake no bimisa mutuka na port kuna et puis mutuka eza ki na komba passer et puis passer église pe yebike église mutuka ya nani ya église ya pasteur non ba yebike église mais siko passer lokola ye na kombo na ye alobi nini yo eza ye donc église information ça nini camouflé n'est-ce pas mais ba biloko za komona bana bazali fitiri ya église bazali fitiri ya communauté na biso partout que le monde soko moni ndako foyer oyo eza ko négliger bana mike papa wana alinga loba inatanga koma mpaka ndenge nazwaki swena bita kozali ba bebe bino bozwa swena ngai te parce que comment vous allez souhaiter en premier pas natanga okipengi bango te natanga baza baza crise yoko passe ovaleka na kiti wana yepe avandika na moko na kuti osala et pourquoi pas soki ntango bazalaki bagene oza kosoigne bango okoya komona réalité na ntango okoma mpaka okobitungisa lisusu te mpasi kopreparaki bango église mpe eza bongo communauté nyonso okenda monde soki omoni bana baza néglige na babalabala communauté wana eza koloba ye te toza na besoin ya kovivre lobi te mpona balingi kaka badia lelo bazoyeba Adumbi na sumbisuwo Shirabi na sumbisuwo Sika I'm coming to me too When anyway what's in that yeah baby Sika I'm coming to me too When anyway what's in that yeah baby Adumbi na sumbisuwo Shirabi na sumbisuwo Jessica, I'm coming to me too. But anyway, what's in that yeah, baby? Jessica, I'm coming to me too. But anyway, what's in that yeah, baby? But anyway, what's in that yeah, baby? What's in that yeah, baby? I never come in. But anyway, what's in that yeah, baby? Busia, I live in Medina. Yeah, baby. But I was saying that, yeah, baby. But I was saying that, yeah. But I was saying that, yeah, baby. Medina Busia, I live in Medina. But I was saying that, yeah, baby. bamosusu mpe kaka na église omoni mama moko voisin ne ka mawa bapaster okotuna ata mama wana te oyeba nini mpo soki omoni wana eza béatitude mosusu eza koya oyo ya mawa tokolobela yango esengo ezali bango bazali na mawa nde bakozala console wana ezali koya mais pour le moment na banza mama anena yebi te soki osilisi concernant makambo etali kaka bana basipo bamama bazanga ya mibali comment église eza korate comprendre te mais kozango appliquer ministère ya béatitude ezali koloba te esengo ezali na bango bazali na nini bayoka bapauvre mawa église ezali wapi po elakisa biso ndenge kadre kaka tozali kolobela ya future ya église parce que ngai matin ya lelo le 10 béatitude tolingi mpe bagene comprendre parce que biso batata to échoué ya mwana communauté na biso africaine ekomi na échec na monde parce que échec ya munene tozali engagé na baservice communautaire te toza kotala société na biso comme si eza ya l'état l'état abundana nyonso pendant que l'état kutu aza kopesa badivision na baéglise baza le devant ser nanga soki naza kolobaka baéglise oyo c'est passé naza kokaba na niveau bachrétien mais soki na bina kota na mo religion ya de ce pays nete Arabie Saoudite gouvernement aza na pouvoir moko te c'est la religion c'est l'islam aza kocontrôle pays oyo na Égypte na tala bapharaon baprêtre bato bazali kocontrôle Égypte
c'est nanga makambo etali communauté oyo ko euti na tabernacle na yebisi na tabernacle oyo ezalaki gouvernement te mais ezalaki baprêtre bato bazalaki organiser société na ntango bajuge oyo bagédéon badébora baeu bango nyonso tout ça moto akosa yo te ce n'était pas un gouvernement qui a un président qui dirige la communauté israélite non ezalaki bakimeve bagroupement ya communauté à travers tabernacle à travers l'église pays belé c'est la religion c'est l'église c'est une église mosquée c'est une mosquée nous te contre la communauté mais regarde comment la communauté oh c'est na na été sur ngo bakisali tambusa na wana ya kolobela makambo eza ya trop frère na ba église na biso même ka bambongo commerce oyo ozo comprendre oui fallait même pas faire ça ba pour be sur total l'église c'est que ça va bambongo commerce n'est pas banda aha bopiti mamba commerce na tant commerce wana mati église na wana te mati mais église mati parce que yo mama ozali ko vanda kana ndako siko ko ko vanda la mais oya biso ba ko pesa dimanche oya dimi tama oya na contribution te oya na ho et puis ba komi ko pesa ba pourcentage ba église 20% intérêt intérêt dès que ko na